batelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongola bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga ya bayini banga bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi, kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia.
nzela mosusu te nakolanda obelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na ngai. Merci beaucoup. Fondation Rabi, il faut que la bise paix. H. Bonjour les amis. Bonjour. Voilà, merci beaucoup. On est venu toyer Ndebo Mouni Bakomi Fondation Rabi Mavinga. On a bandé la fondation. Pasteur Herbie, il y a Enor, il y a Regen, qui est bien. Pasteur Kosi, il y a Coco, il y a Igor. Simana, vous savez tout, vous savez le voilà. Ba pasteur neti bazali, nani to sambela skote to sol na biso, to sambeli biso siminzela, to ke ibongo te hein. Voilà, ça mama lamu. Maman Marie, to eba ki rentrée scolaire ezalaki, to mega ko bundande na biso, to yena quelques fournitures scolaires. Yango na olinga, tout ça la remise symbolique. Comme ça, vous allez remettre symboliquement à un enfant, une fille, une petite fille. Je pense que ça fera du bien. Allez là-bas, et maintenant, ta caméra.
bayokisa masonité azotane te pe passe comme ça mosungia baveuve mobikisi oyo asikolanga liboso ya banguna nanga ya bayini nanga avec assurance nakoyeba. Bravo. Là c'était le pasteur Herbie. Le pasteur Herbie. On a porté beaucoup de sacs. Nous allons citer. Et ça aussi, pasteur Kossi va le mettre à un enfant. Et comme ça pourra motiver encore. Ça va, Salam Kwati. Un grand garçon, une grande fille. Net y a pas si moi aussi. On peut ça, une fille. Akita. Kita Boy. Tais-toi les mots. Putain, c'est. Voilà. David Alobi. L'éternel est mon père. C'est la joie. Je ne manquerai de rien. Ok. Nous avons pas de Ça c'est pour Joyce. Et c'est comme si c'était un besoin. C'est ça. Merci papa. Bravo pour Joyce. Merci Papa Rabi. Dis merci la Fondation Rabi Mavinga, n'est-ce pas? Répète la phrase. Merci papa. Conviction na koyemba. La Fondation Rabi. Bravo. Voilà, ça fait du bien comme ça, je pense qu'on a eu à faire ça. Les enfants doivent aller à l'école. On a quelques uniformes là. Nous allons citer nous allons donner les nombres. Je crois que c'est pas suffisant, mais l'essentiel c'est les gestes qui comptent. Et pasteur Kossi, ça c'est pour le grand garçon. Je crois que vous allez le mettre au grand. Et puis je crois qu'il y a aussi des petits. Il y a tel ça va aider. Et comme c'est la rentrée, nous voulons que nos enfants aillent à l'école, nous voulons que les enfants puissent aller à l'école, qu'on puisse former. Et donc, son pasteur Kossi, c'est symbolique. Mais on commence avec pasteur Herbie. Vous allez passer là-bas. C'est symbolique. Cette fois-ci, vous allez mettre un grand garçon, bien une grande fille. Allez, passe comme ça. La vie, la vérité, le chemin. En fait, c'est qui encore les noms? C'est la Fondation Rabi Mavinga qui vous offre ces uniformes. On vous donne ça en titre symbolique, ok? Merci beaucoup. Bravo pour lui qui encore on va donner cette fois-ci. Dans la classe. Anna, ok. C'est avec assurance na koyemba. Yesu azali. Vive la Fondation Rabi Mavinga. Vive la Fondation Rabi Mavinga. Voilà, on a apporté des choses comme ça. Il y a là le stylo. C'est symbolique aussi. Voilà. Ma Marie, on remet entre vos mains, je crois, cette fois-ci. Elle est venue pour prendre ça. Ok, allez. Voilà. Tu voulais dire un mot? Merci beaucoup, bravo. Voilà, on avait apporté, c'était pour la rentrée scolaire, il y a des fournitures scolaires. Ma Marie, je crois les uniformes, nous en avons amené 25. C'est suffisant? Ah, ça va aider, c'est ça. On avait déjà remis, il y a les cahiers. On a amené quelques cahiers là. Ça, je vais remettre à chacun. Celui qui va à l'école. Allez, tiens. Tiens. Toi aussi tu vas à l'école? Allez. Allez. Attention, attention le micro. C'est ma photo. Allez. Allez. Alléluia. Attendez Anna, c'est pour vous hein? Tout ça c'est pour vous. Tiens, tiens non non? Ah, prenez pasteur. Oui.
Prenez seulement un cahier. Qui n'a pas encore eu le cahier? Cahier, apprenez. Qui n'a pas encore eu le cahier? Qui n'a pas encore eu le cahier? Qui n'a pas encore eu le cahier? Voilà. Allez, tiens. Bébé, tiens. C'est bon. Regardez encore le cahier. Voilà. Et maman Marie, vous pouvez vous approcher. Coco. Maman Marie. C'est écrit, hein? Même les cahiers que vous allez amener à l'école, c'est écrit la fondation Rabbi Mavinga. David, l'Éternel est mon berger. Maman Marie est impressionnée par rapport à ce stade. Papa Rabbi est journaliste, n'a sepeli mingi. Pope otie kombo na yo, oeza marque. Otie bi na filet. Et sepeli sikutu bana. Tango nyonso baza kokende, baza koyeba ke c'est la fondation qui s'est occupée de nous. Na bakaye ya mbula oyo nzambe apambola bino nayebi ke ezali mbala liboso te ezali mpe mbala suka te continuellement nayebi ke okosalela biso kaka grâce sekoseko namonango bamibonani ya Et non, tu as combien de cahiers? 2 cartons à cahier. C'est-à-dire que tu as 2 cartons à cahier, 25 uniformes, 20 sacs. Je pense que c'est une bonne année. Bon, je crois que le pasteur Herbie Azawa, on va prier et le pasteur va prier et pour les enfants et pour la fondation. Venez pour la prière s'il vous plaît. Merci. Amen. Et vous savez, la Bible nous dit que dans toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes une famille chrétienne. D'ailleurs, notre président, le responsable de cette fondation, Rabbi Mavinga, lui-même, c'est un chrétien. Il est un chrétien, voilà la raison pour laquelle, en fait, nous voulons recommander cette fondation entre les mains de Dieu pour que ces actes puissent continuer à s'effectuer afin que les orphelins aillent des fournitures scolaires, à manger ça et là, n'est-ce pas? Nous voulons premièrement rendre grâce à Dieu pour cette opportunité, pour cette rencontre. Et en deuxième lieu, nous pourrons aussi prier pour cette fondation qui nous offre des fournitures scolaires. Mais tout au début, nous allons d'abord commencer par dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il vient nous accorder, de pouvoir nous réunir en ces moments. Fermons nos yeux, là où nous sommes. Disons merci à Dieu pour cette opportunité. Disons merci à Dieu, Seigneur, merci. Je suis orphelin, mais tu as permis à ce que je puisse étudier. Il y a beaucoup d'orphelins qui sont en train de souffrir, qui ne sont même pas scolarisés, ne savent pas comment rentrer à l'école. Mais du moins, Dieu a fait grâce à les billets de cette fondation Rabbi Mavinga. Dieu nous a fait vraiment grâce, une grâce énorme. Disons merci à Dieu pour cette rencontre. Prions le Seigneur. Merci, prions. Nous te disons merci Seigneur pour cette opportunité, Père éternel, que tu viens de nous accorder en ces moments. Père éternel, merci pour la main, Seigneur, que tu as attendu ce matin, à ce moment, Seigneur Dieu de grâce, de pouvoir visiter ces orphelins, Seigneur Dieu de grâce. Alléluia, parce qu'il est écrit, la religion pure et sainte devant Dieu consiste à visiter les orphelins, le veuve dans leurs afflictions, mon Dieu. Nous t'élèvons, mon roi. Nous saluons ainsi ta présence, Seigneur Dieu de grâce. Éternel, nous te recommandons cet orphelinat en train de Saint-Humain, mon Dieu. Il est écrit, ce que tu tiens dans ta main, personne ne peut les ravir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Nous voulons maintenant prier pour les visionnaires de cette fondation Rabbi Mavinga. Prions au Seigneur pour qu'il puisse ouvrir les horizons, le porte. Pendant que les portes s'ouvriront, Papa Rabbi Mavinga ne manquera jamais de passer de temps à temps pour nous déposer quelque chose et pour permettre quelque chose à Malam. Je veux que nous puissions prier pour notre frère bien-aimé, le patron de cette fondation, Rabbi Mavinga. Fondation prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te recommandons cette fondation Rabbi Mavinga entre tes saintes mains. Seigneur, étends ta main, celle qui a le pouvoir d'agrandir ainsi, d'affermir toutes choses, mon Dieu. Seigneur, cette fondation entre tes saintes mains. Oh, comme Abraham avait prié, alléluia Seigneur de grâce, pour Ismaël en disant,
Oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Je te prie, mon Dieu, pour que tu puisses étendre ta main puissante, Seigneur Dieu de grâce, devant cette différentes bénédictions, Seigneur Dieu de grâce. Dans cette fait que cette fondation ne manque pas de quoi donner aux orphelins, mon Dieu de grâce, mon Dieu de gloire. Il est écrit, celui qui donne aux orphelins, aux veuves. Seigneur, prête à Dieu. Merci, merci Seigneur. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci pour cette opportunité. Nous te recommandons encore une fois cette orphelinat, traite saintement, mon Dieu. Il est écrit, tu es le père des orphelins ainsi que le mari des veuves. Merci Seigneur parce que Papa Rabbi a entendu les cris, Seigneur de grâce, a entendu les cris et a vu le larme, Seigneur, de ses enfants orphelins, Dieu de grâce, de ses enfants de 2 minutes, Seigneur de grâce, vulnérables, Seigneur de grâce, alléluia, ces enfants vulnérables, Seigneur de grâce, nous te recommandons entre saintement, Seigneur, cette fondation Rabbi Mavinga. Père éternel, il est écrit, ceux qui se confient en l'éternel prennent les ailes comme les aigles, ils s'envolent et ne se fatiguent point. Que la fondation Rabbi Mavinga ne se fatigue point, aille toujours de l'avant pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit, ce que tu tiens dans ta main, personne ne peut te les ravir. Que personne ne puisse te ravir, Seigneur, cette fondation. Cette fondation aille plus loin, Seigneur de grâce, au-delà de ce que, alléluia, le frère Rabbi Mavinga est en train de philosopher, au-delà de ses pensées, au-delà de ses ambitions. Seigneur de grâce, que la bénédiction, la protection, Seigneur, soit le partage de cette fondation dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et déclaré. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Boyokaki na radio bazoloba ke Rougeole ekoti na Kimbantsike mingi eliaki pe biso awa tomeki kokoma na zone de santé vraiment ba répondre biso te mais nsambe kaka oyo ya lola tomeka kolela kaka na polyclinique na ye intervention yango wana bomoni oyo abiki déjà tozali na assurance que bébé pe abiki po ebimi libanda ezalaki na kati ebimi libanda nsambe apambola bino nano talaka loboko nga na kokai kosala ke nasombela bango kaye fondation Rabbi Mavinga eye ko compléter place wana parce que timolaki biso libulu makasi ndenge ka Papa Rabbi oyebi ke awa biso moko nde to bundaka soki na bino bakorbo na biso nde boyaka ko compléter biso nzambe apambola bino baoyo bakoko ya kosunga biso parce que moni maladi wana esengaka pe mwana lia C'est un peu contagieux. Très contagieux, très contagieux. Merci maman Marie et tous moi photo souvenir ça va bien. La vie, la vérité. Je pense que vous avez vu les enfants et on est là avec les amis de la fondation Rabbi Mavinga. Pasteur Herbie, bonjour. Bonjour Papa Rabbi Mavinga. L'impression nous est comment on a geste comment on a fait orphelin et c'est ngo bana. L'impression dans les abonnés ne peut plus ça impressionner sengo parce que ils ont accompli le banzambe. Premièrement la Bible dit le livre de Jacques chapitre 1er verset 27 que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et le veuve. Et le coup est quand sous dans la Bible, livre Proverbe chapitre 21 verset 13 que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, au cri des orphelins, au cri des veuves, criera lui-même et n'aura point de réponse. Ce qu'on fait là, c'est ganga, veuve moba zo ganga, et que zo kabakrina au betango kara, yo penzamba permettre le là, pour battre yo kati bakrino pour basunga. Donc c'est la parole de Dieu ou à accomplir. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Kossi. Oui, Papa Rabbi, merci. Naza nesengo makasi kotala nzambe oaza le pouvoir azotika bana otobenga orphelin tinde na baka chaque fois en réalité baza orphelin mais en vérité baza na papa bango za nzambe parce que notre Dieu il est le père des orphelins le défenseur des veuves tala bana parfois basatanda kité koyoka mama ke bana msusu bakaizangaki basakizangaki mais nzambe oza le Dieu miséricordieux oza papa orphelin tango ya elino esilate nde naloba chaque fois fondation Rabbi Mavinga eza na mbongo koleka mokili mobimba te fondation Rabbi Mavinga eza pe na posa ya mbongo également Eli azaki na
na Torah batami mais nzamba oti na corbeau nyama o za carnivore nyama o aliaka musoni mais pour aya alia ngote mayo tikla nani eli donc cela veut dire quoi fondation Rabbi Mavinga o tozo mona patron nango Rabbi Mavinga azape na ba besoin belé la personne de Rabbi Mavinga azape na ba poste zo lukape mbongo mais azui ekotia or la fondation Rabbi Mavinga va comprendre le komoko na mukiliza ko enseigner biso yesabi est-ce que nati ya moza ko enseigner binoté toi na jemo benga jeu de dames et na kata jeu de dames na dame benga qui perd gagne donc tant mutu ba olia e bane belé yene mtazo gagner or tant tozo libéré or bi celui qui arrose il sera arrosé pour faire babaki ko ba été celui qui parle annexé fait que s'appauvrit mais celui qui donne librement devient plus riche donc c'est ça alors j'essaie oyo et yema malamu pona biso esungi vraiment kitoko et nzamba pambola fondation Rabbi Mavinga nzamba pambola équipe nyasa fondation Rabbi Mavinga toza awa nzamba pambola pe patron ya fondation Mavinga pambola pe Kilongo TV bon le baki bino ke pesa kama bakai bandi olaxa na TV mais je crois que c'est la fondation nous ça la fondation ya ngwana et ça oui par Rabbi nako kata ya un cosmo malobate pasteur un cos plutôt et ça que misala malamu to sala ngope mino na ombre ezo motiver te bato bazape babongisa mba sala monde to sali boy to ko tika ndeko mo pasa na poso pesa e bate pesa na voini donc vous allez exciter vous allez motiver par temps ba image azo mona donc c'est ça par Rabbi ndenga na bakisa moi na gozo akaya azui sac azui stylo azangi monga minerva c'est ça donc ndeko mo za na mbongo nisika pesa kai bien que ba bien enseignement ngo gratuité examen na école oui na école conventionnée école publique mais bi école privée eza bongote donc moi za na moi c'est quelque chose atali sali passe ngabana ba otanga ezana bato beleki par Rabbi bilamba o bazo négliger mbongo azopesa bana agent de poche et ko scolariser même 5 orphelins au total et ko scolariser 5 orphelins donc mbongo azopesa agent de poche mbongo so mwana lelo changer téléphone et ko tangisa et ko bongisa venir à bon orphelin mo quelque part donc c'est ça Pasteur Nabaki, leisa mona ndunda, akola na njoto, leisa mona iluba na nkolo, akola na molimo, mais bongo ya mona pe fuelia. Évidemment, donc c'est ça. Donc kotanga c'est ça l'avenir. Tobi ka venir amuto sima pa ina nkolo sumasi ya Nazareth. Chose comme on zamusa na nzambe so atangite. So atangite moni c'est un danger. Alors ça danger donc comme natan oyo normalement toi accomplir le banzambe pourquoi parce que mutazo pe ça pas orphelin. Bible bini na livre ya Exode chapitre 22, comme on a verset 23, comme on a verset 24. Nzamba bini. Nzamba bino besoin négliger orphelin. Besoin négliger ba veuve. Ngai nzambe na ko boma bino po basa no ba koma ba veuve, bana mino pe ba orphelin, baba na ko nyoko la bango nde bino ba nyoko la ba veuve na ba orphelin. C'est la parole de Dieu. Nzambe pardon ko sa bonté ta nzambe. Ko sa bonté pardon. Non, c'est la parole de Dieu. Mutaboya. Le banzambe nde pasteur de la foi le bagaya le ko la basama paté. Angala lingali pa pembe, na lingali pa pembe ya oyo uza ya kauka na ozwate. Le banzambe oyo ongalinga karo ongalinga oba tana sachet, ongalinga pain au lait. Le banzambe za bongote o ba tilo yango olia. Amen amen. Aïe aïe aïe, merci beaucoup. Compléter par rapport à bandeko batalaka parfois tout na ba question comment Bible bio pesi na gauche doit être batté. Je pense que biso tozana ba objectif autozo qui est là par rapport ya makambo. Suite au tsaka ba image au pour on l'accepter que tozana ngoto fondation Rabbi Mavinga ezana ngo ya koleka te. Eza ndenge passé ki mutu mususa aye bati na ko changer son ndenge parce que chaque jour bato ba baksama na ba site na biso chaque jour mutasika ba baksama na ba image to sala. Musa ko ta ah ngapi na kasana sa biloko na mona mutu te nata na fondation Rabbi Mavinga amekipe tant abenga le moza affiché na écran na ye atini pe ekomi ah mutu ana pas li pambul na ye deux akana objectif to sala makambo non pour on l'accepte to zanango mais pour on l'accepte que yo poko ko sala pour na bato mususu. Merci. Merci pasteur Kossi, merci beaucoup. Et bien voilà, comme je disais, j'avais dit au début, et c'est donc la fondation Rabbi Mavinga. En cette période de rentrée scolaire, nous sommes venus dans cet orphelinat pour leur apporter la joie, leur apporter l'affection qu'ils ont manqué pendant longtemps. On a apporté quelques fournitures scolaires pour les enfants. Je pense que demain, ils vont aller à l'école avec joie. Le col là-bas, on a biso bazo sepela, bana pe oyo, yabitike pe bazo sepela. Na lobaki, mwana alia ndunda ponzoto eya makasi alia lubankolo pour akola na molimo kasi bongo ya mwana pe esenge pe lia pour que l'obia zaba. Nous voulons avoir un Congo dynamique, un Congo fort, alors on doit avoir des enfants intelligents, des enfants formés. Merci beaucoup à tous celui qui a contribué pour la réussite de cet événement. Merci beaucoup. Celui qui a contribué financièrement, physiquement ou bien je ne sais pas comment qu'il soit béni au nom puissant Jésus-Christ Nazareth. Je dis merci à toute l'équipe de la Fondation Rabbi Mavinga. Là je vois Coco Demakié derrière la caméra, je vois le pasteur Kossi, le pasteur Herbie.
Rabi. Je vois Yarigen Amissi et puis Igor Silou. Énorme Kaleng, on est là, Fondation Rabi Mavinga. Merci à vous tous, merci à Fiston Bassende, merci à Papa Dominique qui est le Mona Msakata, merci à Fondé Kabea, Angèle Kinkela, merci à Mama Titi Bakou, merci à vous tous. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à Mama Bibiche Tulunga, à Cléance Kouchi, merci à vous tous. On se retrouve donc très prochainement. Kilongo TV, vive Fondation Rabi Mavinga. Bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongola bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko